Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bayebanso bolingaka mama Elia Nitu. Napesi bino mbote mingi. Bwe, ma vimpi. Muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Ngai wa bino mama Elia Nitu, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa aza kobate la kimia ezali. Et vous de votre côté, faites-moi savoir si vous allez bien. Boko mela komelanga na ba clavier ponga na bino tokuta na kana ba commentaire. Boko melanga ki mama Nitu tuko wazima, mama Nitu toza malamu. Mama Nitu tout va bien wana na kozana esengo nayebi ke bayeba ngai bayebalinga nga baza malamu nde esala nga esengo mingi ya kati ya motema. Lelo toza na masolo ya kosolola boyebi ke awa toza na kati ya émission ya préparons-nous pour le mariage. Préparons-nous pour le mariage avec maman Elia Nenit. Boyebi ke émission na biso ezaka émission ya ba conseil. Alors lelo naza lisolo kobetela bino ya komona ke mwasi azaki mwasi ya ndako ya libala premier bureau. Mais suite ya makambo oyo eleki entre ye na mobali akomi kosenga na mobali na ye akomata deuxième bureau. Bolandinga bien, est-ce que boyokinga bien? Mwasi ya libala oyo babala na mbongo, oyo babala penza civil, coutumier, religieux. Suite ya ba problème oyo akute nango na kati ya ndako ya libala, asengi mobali akomata deuxième bureau. Na yango avant tokota na kati ya lisolo na biso alena kosenga bino bozala vraiment bala terre, bozala vraiment na kimia po bolanda lisolo oyo malamu. Na kopesa nanu merci na bino bayebanso bodisposa ata na bino mpona kotala nga to mpe mpona koyoka ngai. Ntango na bakake allo bonjour bana bobenga bamama bobenga bapapa. Émission na bino yango ebandi préparons-nous pour le mariage. Ensemble suivant maman Elia Nitu tolanda mate ya maman Elia Nitu. Merci na bino nyonso tu bosabone na Elia Nitu TV. Na kosenga pe na ba oyo nanu basabone te ndekozotala nga so ezamba liboso kutena nga naza maman Elia Nitu. J'ai un service traiteur et décoration La Providence qui date de 13 ans. So koza na besoin kosala mariage ko hésiter te benga ngai. Numéro na nga téléphone ezali 06 15 31 69 90. 06 15 31 69 90. Yango pende eza numéro na nga ya WhatsApp. Obengi maman Elia Nitu mpona mariage na yo. Maman Elia Nitu akoya kolamba na kati ya fête na yo. Nasaka ba émission culinaire na pona ba oba yebite. Nasaka ba émission culinaire bilubu kotalisa batu ndenge nini loko aboy bakoki kolamba ngo ndenge nini. Nyonso neza na kati ya musala oyo maman Elia Nitu asalaka. Merci beaucoup na bino surtout boza abonné na Elia Nitu TV. Merci pe na yo muto talinga mukolo lelo na kosenga pe na osabonné na Elia Nitu TV. Bino ba boza déjà abonné na Elia Nitu TV. Na kosenga na bino bokende kosabonné na Mokili Makambo officiel TV. Bolela pungi boende niko. Bola mukate boningana boningana bola muka. Bola muka tisiko yo na Mokili Makambo officiel TV nanu tokomi 1000 te. Or naza na posa to koma 1000 po bobanda ko vraiment ba émission en direct de Kinshasa. Ba télé-réalité en direct de Kinshasa. Boko banda ko makambo belé en direct de Kinshasa. Bato banda ko travailler na kati ya chaîne wana. Mais na yango na besoin na bino naza na besoin bo s'abonner massivement Mokili Makambo officiel TV. Ce qu'on s'abonne à Mokili Makambo officiel TV, ce qui peut s'abonner sur na Elia Nitu TV pour okutanaka na makambo ya kitoko. Alors pona kobanda émission na biso ya lelo boyebi ki ndenge zalaka boye muto zana ba oyo ya yebi surtout boza ba yebanga, vous êtes ma famille du cœur, vous êtes ma deuxième famille. Mais ba bossa na kabazite. Bangala baloba soko lia na sani kobosa na te kolia kana kasa. Mama jeni monga ipumo. Biso bangala toloba bongo ti soko lia na sani kobosa na te ke olia kape na kasa. Nango na ngina loba boye ba bino ba ebotala kangai. Vous êtes ma famille du cœur. Vous êtes ma deuxième famille. Nango na kobanda ko pesa na bambote na nga ebele balongoni ebele na base. Ce qu'on a le base, le quoi matiti l'angolaise, la fille de ma mère, waneza base. Vivi Colette Wengi, waneza base. Ya Virginie, ya Eugénie, ya Eugénie Ambienne, wana ezali base. Ya mette nanga na Toulouse papa Edu Diawakana, wana base. Ya Bea Zakari Tulomba, yanga ya pasi, ya Bea Zakari Tulomba, yanga ya pasi pe, ya Bisengo, wana ezali base. Nathan, mkola na sala ki direct,
namoni bato bazotuna na direct na nga bazoloba ndenge nini tozomona Irene Masiandoki te mikolo tomoni ye te na ngai nayebisa bino ke bino baebotalaka ngai nayebi ke baabone ya Eliane Nitu TV baza mpe baabone ya Irene Masiandoki ministre Vérité TV. Irene Masiandoki aza en bonne santé, tout va bien avec Irene Masiandoki sauf kaka ndenge ezalaka mwa vacances ami pesi vacances moko ya mokie kala mingi te bokomona Irene Masiandoki akozongola ba émission na ye boza na bino kimia mama na bino aza na ye tranquille donc boza na bino na calme peut-être samedi oyo bokomona ye akozongela ba émission mpona bino baye bosinquiéteki mpona kotuna Irene Masiandoki ndenge nini azomonana te elle est bien portante aza bien en bonne santé avandi kaka nde baréclé pour mieso te yango Irene avandi nanu mwa moke kala mingi te bosa nini bokomona Irene Masiandoki. De gros bisous à toi ya Marie-Paul Lumbu babizu na yo ebele babizu na bino nyonso bayeboza kotalanga bocomprendre ezalaka ndenge wana kobasadilanga kobasadilanga kobamelelanga maza makiosi kobasadilanga kobamelelanga maza makiosi zala na kimia yoka lisolo kosilika na oteke olobaki bo bato kobasadilanga mama kobamelelanga maza makiosi. Tout travail mérite un salaire. Donc, tu oses le bawana. Tant on a zo Marie-Claire Chango, boy, pour basadi lango bamila mazamaki aussi. Vous comprendre? Voilà. Le loto solo là, le solo na zango kobete la bino. Ezana ndeko moko ya mwasi jeune sœur, une petite sœur. Pour la petite sœur. Na benga ka mwana parce que na lobaka kinga na za deuxième maman na bino. Nga tozana 60 ans, tozana 70 ans. Naza deuxième maman ya bayabe Zakari wana nyoso tu. Na deuxième ya bazaki toma naza deuxième maman na yo mama Jenny Mongai. Ngana ekutu jible mais naza deuxième maman. Alors, poto ko tapena na lisolo ninga balobaka toujours bike mutu nyoso to za na esengo ngolo mbota mana ye. Mutu nyoso mukula bota makamukolo anniversaire azalaka toujours na esengo. Na yango nazokende ko souhaiter na joyeux anniversaire na Jenny Mongai. Webi timona maman Jenny Mongai na papa mon frère Mongai. Wala mba fufu boye. Loko ya mwana kini. Tala ninga fufu ngo Jenny kendaka nango ndiye daga mwana ya bolamba fufu Jenny mwana lamba fufu Poumon webi ke Jenny mwana ay bolamba fufu Joyeux anniversaire, happy birthday to you. Bota mama l'amour Jenny Mongai. Joyeux anniversaire, bota mama l'amour. Joyeux anniversaire, Zamba batela yo Jenny Mongai. Ya Jenny, joyeux anniversaire, I love you so much. L'histoire na biso boy. Jeune sœur oyo ndeko oya mwasi babala ye na mobali na ye avani na kati ndako ya libala na mobali mais lisolo na bango ebandi sika boy tango bazana na période de fiançailles jeune sœur oyo ndeko mwasi o aza chantre na église moko quelconque asambelaka azali mwana ya losambo mwana église ayembaka na église alléluia hosanna alléluia hosanna alléluia hosanna ayembaka na vraiment na église o basaka ba adoration ba louange avant bato basali ni ba matana lola avant Saint-Esprit ekita na église aza muto asalaka musala ya nzambe jeune sœur wana kutani na jeune frère oyo asengaki na ye libala babala na babandi bolingo ndenge bolingo ebandaka na bolingo na apo bakoti na fiançailles na étape ya fiançailles tango mobali a fiancé ye tango Cédric a fiancé ndeko wana ya mwasi tango Cédric a fiancé ye akomi na mwa bizaleli moko ekomi neti Cédric komota la bi moi c'est nanga oyo ala caractère difficile akomota la bizaleli ya mwasi avant ba se fiancé ndenga azalaki tango ba se fiancé ndenga akomaki mo ba comportement ekomaki asolo na mikolo mais nazomona fiancé nanga mikolo ba habité ko kipe to yebi bana basi bazaka fier encore pour fiancé ye bana basi ba batolo lendo moi fier amona ki ba fiancé nga ezo saleka moi digi yango zo mona ba comportement na maison eloko mote ya rien komitungisa na yo te OK babandi ko vivre na période de fiancé bobi ki fiancé et ça la ka minimum et ça la ka une année
babandi ko vivre na période na bango fiançailles bazo vivre mais pendant les fiançailles mwana mwasi azaki vraiment na bacaractère moko moi soki abimisi abombi moi basaut d'humeur moi bacolère moko boye esalaka ye mais so mobali ameki koloba akotisi mwa manzaka na ye amibatami abombi comme quoi ke aza ndenge wana nde mobali aza komonela te mpo atya mobali baide na mutu te. Deborah oyo soki ntango mosusu mobali na yebi likambo akopesa mobali ntango mosusu réponse moko ya mabe mais mobali aomonaka bon bacaprice ka ya basi babandi kovivre une année écoulée ya fiançailles na bango bakela mariage ndenge ezalaka babali mariage coutumier babali mariage civil babali mariage religieux. Deborah na Cédric babalani bakela na kati ya ndako babandi kovanda bango mibale mwasi na mobali na kati ya ndako na kovanda na ndako na bango libala. Deborah akumbi zemi aboti mwana mwasi pendant grossesse wana azalaki nango akomaki susu bacaractère moko mabe bacaractère moko trop difficile, une femme difficile. Mobali amonaki boloko akoteka na ndako ya libala akumbi mpe zemi bazoyebisa mobali babi te omoni lokola aza na zemi zemi echangeaka mwasi mosu akomaka bacaractère ya abi te ye même avant aza na zemi ntango toki na prix de fiançailles azalaki na mwa bacaractère moko na bandaki komona mais soki kaka nayebisi na baparent na biso non oyebi bajeune bazalaka ndenge wana tout ça nde toloba boye mwana na biso wana mwasi elaki l'âge ela 37 ans mobali na ye aza na 45 ans. Et alors moi babizali moi bali ayebisi ngai abi mama nito soki ngai nayebisi mwasi kosala boye te ya osalaka le contraire na lobi mwasi na nga tetu comme mutu mwasi ya mutu makasi mama nito bi mutu makasi nano mona mutu mutu makasi te aza mutu makasi comme mutu mama nito mwasi ayokelaka nga te naza te lokola mibali mpe na beti liboko na mesa mwasi ayoki non mama koki koimagine ke mwasi ya kati ya ndako ya libala aza na zemi mazokende na boîte de nuit na bakamarade mama zemi mwana na nga na libumu epai yo oza chantre l'église epai boîte de nuit mama ya solo wana oh c'est ma vie c'est ta vie non ce n'est plus ma vie parce que biso mibale toza ko vivre ensemble il faut yo osala oyo nga na lingi nga na sala oyo yo lingi mama nitu nga na déjà mibale bazalaka doux nazana ba brutalité te alors moi c'est le quoi moi qui côté la douceur nanga akomaki donc azoki douceur nanga le quoi la faiblesse aboti mona liboso ba caractère na ezoki ndeka ndenge ezoki ndewana mama nazoka ka motema chaque fois na pesa ba marraine na biso rapport pour tant bato balanaki moté ya lobaki ke so bozana ba problème bon même on a famille te pour so bo memi on a famille e kozala mabe so kozana ba problème na mwasi na yo bandi ko funda mwasi na on a famille na yo eza mpona famille na yo iyi na mwasi na yo ou ozwi oki kofunda mwasi na yo na famille na ye ou obobisi na baparent na bino baparent ba deuxième parent na bino boki koyebisa bango mpo basala nini babongiselaka bino makambo so boza na baproblème abanda kokende koyebisa na baparent na bango botala mwasi na nga boye baparent baza na mpona koboma moto mpona kokitisa mobali motema papa eza nango kaka moi jeunesse akochange ntango azwaki mwasi azalaki na 33 ans eza kaka akochange abibama moto deja na 33 ans bobenga yango jeunesse bato 30 ans kutu basi batuli na bango deja bolimbisanga na ndenge mabe te ndenge ka garçon na lobaki bato 30 ans kutu basi batuli luki ndeko bango eza jeunesse ya solo wana baparent bakitisa kaka motema na kati ya ndako akolamba soki alingi soki alingi kolamba te akolamba na ye te etali nango ye te akobima ndenge alingi akobima encore amemaka akozwa voiture adémarre ndenge alingi ndenge akokende kotambola akozwa mwana aza bebe aki atiki mpa baparent na ye atiki mwana ta mosusu 2 jours tambala tune ma fille oh c'est aussi ma fille non natikaki mpa baparent na ngai bongo tiki mwana mpa baparent mpona nini toza weekend tovanda na mwana o te afanda mpe na bakoko na ye eza mabe te avanda na bakoko me toza na weekend toza na biso na mwana biso na kati ya ndako to enjoy aza mwana na ngai ya liboso to enjoy na ye tovanda donc ye nde aza commandant de bord na kati ya libala abi mama kikone to ayebi nyonso koki koyebisa te ke boye non ye ayebi nyonso de bord kausinga mongongo ayebi nyonso ya mokili oyo nyonso tu ye ayebi eloko ye ayebi te eza te ye ayebi nyonso mama tosali libala moko ya matata libala moko ezosala kaka matata oui nga mpe na badefo na nga mais par rapport à mwasi te ya mwasi elekaki ebele mama netu
elekaki ebele. Mama akolamba mokolo alingi. Wana kutu kolamba mama na bande okipe na ngango te. Vi age ndenge tozali bon soko alambi sava alambi pete ya pas de souci ke babu eza na kolia na nga na kolia na ngai peu importe nga mo pe na kosa ba pati na nga na lia na nga. Mais comportement mama. Moi c'est trop possessive. Donc ye photo za bobi semi balinga na ye. Yo mutango ozana nga awa me olakisa nga bolingo te. Moi ça lingaka nga soit disant lingaka malakisa nga bolingo na ye te. Ndenge mwasa s'exprimaka na mwaki mwasa linganga bolingo na nga yango epa na ye banda kozala nde mwana te nazwa komona mama nitu na bolingo c'est moi qui donnais plus que mwasi na nga parce que nazali kaka na système ya compréhension nazo comprendre ye kaka nazo comprendre ye nazo comprendre par rapport à baconseil oyo ba deuxième parent na biso baza baparrain babandai kopesa bandai kotinda na supporta kaka makambo nde babengaka oyo bacaprice kaka. Alors mama elia nitu mwasi na nga akomaki na grossesse ya mibale na deuxième grossesse ayeki kokoma so plus pure comportement bakisa misu mabe koleka mama moto basol d'humeur soki lelo alamuki yabi akolobiso te akolobiso te boza ndako moko so yabi akosala 3 jours akolobiso te akolobisa yo te ozotuna ye nasali yo nini pourkui ozotuna nga so na ye nakoloba na nga te moto ayi kolobiso te kotika te moto avanda so moke moto alingi kolobisa yo te tika ye. Donc mama elia nitu bajeune tobalani mais tu vivre 5 ans ya mariage, mais 5 ans ya calvaire. 5 ans moko ezanga elengi ya libala ya calvaire aboti mona mibale tukumi na bana mibale. Mais ozomona ka mwasi donc ozana baninga ba copain na yo ba ami na yo okipa camarade na ona mwasi ozomona ba onde bana ndako na bango tu sens l'amour ozomona kiza penza aller retour na koma komi poser ba question est-ce que mwasi yo alinga kanga to alinga ngate parce que aza ko s'exprimer te parce que ba preuve d'amour ezate olexanga bolingo te nande ko aloko soda makambo makasi elobi ngaye. Alors mama naza mwa mobali nakozala mwa mobali oyebi ke biso mibali soki mwasi asali yo mutu pasi mama moto akoso te camarade no mobali moto akitisa motema mwasi mosusu kaka moto akokitisa motema mama na ndenge kotambola naza mobali ntango namoni mwasi azonga la tête mama tosali na ye 5 ans toboti bana mibale na kotambola tambola mama na jeune homme naza bogos mama so omoni nga bogos mbinga nde omoni nga boye taka tindeli nga foto omoni foto na nga mama nga wana poto mosusu na oloba boye tala nga nde naza mama naza mabenga yebi te papa oza ekela malamu créer l'homme à notre image oza vraiment créer na notre image ndenge bible eloba yango alobi mama Eliane na kotambola nga mpe naki kokutana na petite amie na camarade tobandiki camarade ye moto akomolongola nga basusi akomi kokonsole ngai mwasi na nga meme na lit conjugal si fo tosangana loba ye alingaki tosangana soki ngai nasengi tosangana mama Eliane nito limbisa nga na choke yo mama na ngai oza mama de toute façon osala bémission sur le mariage olobaka makambo mabala mama Eliane na banda kotala banda kala avant même nazala engagé na kati ya libala na banda kotala banda kala mama Eliane mbali boso na take émission osaka na mama Amazon nde place nga nayebaka mama Eliane tu yango wana ba émission na nyonso osalaka mama mingi natalaka na banda ba mama oh c'est une bonne conseillère donc nga mpe na baninga na nga bana mibali mama totalaka yo kokanisaka te kosala émission ka mpona bana basi non de trompe-toi mais biso mibali mama totalaka mpe ba émission entre garçons bo tozotala o tozokommente ah mama alobi bien ah mama alobi bien moi mpe tozokommente abi mama nga mpe naki komitika na maboko ya copine moko boye azaki na ye copine te akomaki nde copine mpona ndako naza na kimia te mama soki toke na lie sacré mama Eliane nitu ndenge ezalaka boye yo na lie sacré mama soki kaka okimi mbango esika kopemeloka pan atindiki yo abande kosala ngo mingi ntango mosusu babe asala mpe noki nini yango boye sala mpe noki mwasi na nga ndako libala mama na jeune naza jeune mama na mobange te biloko nzoto ezoningana mama ezoningana biloko nzoto ezosala ke non il faut na faire travailler ngo ntango naza na jeunesse na nga nde ntango nasepela po ntango na okoma deja na 50 ans na mwa mobali na oza so na makasi na nango ntango na 40 ans te 45 ans te makasi nange bando osala nde bando okita mama il faut na profiter na mama nayebisi yo mwasi ondire yanga te oke na mwasi na acte ondire ozo koyiba mwasi ya mutu ondire mwasi yango azomona ke ozoyiba nga sala noki olonga mpo mobali na nga akokuta biso nzoka mwasi yanga na bala napesela mbongo mwasi na nga azalika na bizaleli mama so boswani moke sort de la maison
ndako ezaki ya biso mibale. Nga liboso nazaki na ndako yanga moko. Nazaki na chambre na nga yanga moko mama avant to balana. Tango to balani na ye mama ili ani to bolana nga vraiment très bien na bokebi nyonso. Tango to balani mama ili ani to yeko sangisa ba fiche de paye, to yeko za ndako ya 2 chambres na salon. Bima na ndako nga bima ndako eza ya biso mibale eza yo moto po bisa na ndako. Abi ko bima na ndako. Mwasa komika kamuke bima na ndako. Mama soki mopaya ye na ndako. Ndenge zaka ke o mwasa linga mingi kote na ye. Alinga kota mobali te mama lokuta. Mwasi na nga ezala bandeko ne ya ye moko alinga bango te. Ezala bandeko na nga alinga ka bango te. Nazo comprendre to mwasi ndenge ni. Ndeko na kokoya na ndako boye avant de 2 3 4 jours e kokate kaka nga na kenda nga mwasi na opeza na bisele na bakanda kanda mwasi na ba imer na eka ndenge azala ka boye. Bandeko ya ye mama. Oya nga kutu 2 jours e kokate fax ki makende ba oya eza sata ba 4 jours oya nga so selinga 1 jour et demi. Asimizela aki insupportable. Mais soko tali bondi mateke ba comportement na zana ngwa. Soko tali bondi mate mais vanda na yeko oyeba ye. Alors mameli ani tu tangu na yeko lingana na fi wana to comme na biso ko lingana na fi wana e komi kaka bima na ndako. Soka bimisinga na bima kate mama na kenda kate. Na bima mama na bima kate e komela eka nzembo. So to kam ke bima likamumuke bima so benga nga mama na kenda nga te na vanda kaka na otala bana nga ba princesse nga o mibale na bi bano ya ko bana basi na ko tika te mobale muso ko bokola bana na kanka motema mama tu souvent balobaka ke basi na mibala bakanga motema bavanda na mibale. Moi c'est tout le contraire ngana bana ko nga motema pona vanda na mwasi nde babaki mwasi mutu abatela libala ngai yanga mutu ngane badaya ko batela par rapport à mwasi ngane na ho batela libala pona bana na ngai lokola bana lingaki bana mingi comme quoi faiblesse alors eko koma mkomususu mama nitu ka ndinga bengana nga na kendaka te mais na sina zoki mo place mona oki tchama mutu na nga fana mso vérité ndenge ezali na koma mo place moko na wasani na oki ndo tchama mutu kolala kuna te na uti musala na beti mo exercice na nga na ya ba masenga ye mo mutu moni bakitisi kitinga bana soki ba masenga ba ningana na mutu ba masenga amase mutu mo penza mutu nanga ya kiti oswani selo so mwasi nanga swani sakinga makamno sekina mutu soki na uti libanda kuna epa ya mwasi nanga na copine nanga na amasenga kiti singa na mutu tango asima ngana mapeka salinga massage mona tango ozonga ndako na osaka apungi na lali. Alors maman il y a nini tout eloko ni esalami mokolo mosusu mama nakei musala nazonga boye nakuti na porte ya ndako mwasi abimisa biloko nanga tia na porte ya ndako mama biloko kaka ya pamba te na matela moni mbeto mwasi azu na matela mama nitu na matela mwasi azu abimisi libanda abimisi bilamba nanga libanda azu na matela atie wana abina lingio lisusu te libala ekufi kende mokolo na kwasuko supporte te mokolo wana ekisuka mbo parrain na marraine te nazwaki biloko nanga mama tant on a vu biloko nanga na kende na pas copine te na vu biloko nanga na kena pas na biso na ndako pas chez mes parents na ki pa ba parents nanga bakamwanga Cédric ne na vatsa ba parents na bandi ko expliquer ngana mwasi nanga to vivaka boy babi ya solo ne va calvaire onyoso oui makambo ne va na ndako nanga azaka boy mwasi nanga donc ba parents nanga ba bengi ba parents ya mwasi botala makambo leki na ndako ya bana kuna boy na boy mama na déjà mobali okenaki deja na ndako ya libala na ndako na nga mama na simizalaki nanga pa copine na komo vivre na nga na copine mwasi moto abengalaki nga mwasi aki kosenga divorce ye moko aki kosenga divorce bakonvoke ngai mpona kende tu etu na boyi ngai bina kodivorce te parce que bana na nga baza wana il faut na bokola bana juge alobi ok lokola olobi bookende korefléchir ntango mosusu boza terrain d'entente mpo bokozonga donc ndenge toza boye sauf imprévu na juillet awa fo tozonga tribunal mwasi na ngai ndenge nakenda bongo mama ile ya nitu oli avanda ta réfléchir alobaki non ngambu nasali mabe mpo mobali na ngai abima kende eloko ta akomani moto ya baboîte de nuit amelaka ne masanga na ye na église kuna bamonaki motu malamu chantre na bango nzoka ya wapi mais moi nabimise libanda nali nabimise eza te na obomba kaka alors mama ile ya nitu yango nabengi mpo nayebisa yo ke bana basi mingi o baza kobala lelo mama bazobala te po alingi libala po avaza ndako ya libala non
toza constat biso ba jeune biso mibali mpe tosali mwasi nyonso ozokende obala ye ce n'est pas ke ozobali mpo avanda na ndako ya libala non bamosusu baza ke epai ya baparent akomi déjà 30 ans 31 ans neti oyo yanga nayebaki na 30 ans toye kobala na ntango so ba 32 ans 33 ans aboti mwana donc eza ke mama baza na posa abima pa ya baparent akende na ye akoma na libertinage mpo ayebi ke pa baparent moyen azala libre na makambo nyonso eza te epuis bakongole mpe batia bana na mutu ke mwana il faut obala soki obali te moyen te ozomona ke so nabali te na kodésonere baparent na ngai nabala kaka mais na kati ya mitu na bango mama eloko na kati la plupart mama ya bajeune na kati ya mitu na bango ko malonga eza te asouligné epuis mama nini toloko na koyebi biso mpenza mingi tozozwa badeception mingi na bana oyo babotama na Kinshasa eza bana mibali ezala bana basi soki baye na poto atayaki na 10 ans atayaki na 15 ans atayaki na 18 ans baza toujours na kibledar na kati ya mitu na bango kibledar na bango esilaka te baza toujours na bacomportement moko boye ya mabe oyo ke bana ya poto mpenza parce que ya bana poto bana poto okoki koya moke mobotama na poto te ozaka avena mwana botami na poto afigara na ye ta mosu akofige na ye na age ya 15 à 16 ans azofika nano adolescence na ye azwi yo motuma mpo soki ase ressaisir akovanda me bana bauta Kinshasa mama omona mpenza moto aza na 25 ans comme lokola adolescent aza déjà na 30 ans comme lokola adolescente moko boye mpo na nini parce que chez les parents bazwi moyen ya kosala babétise te bamokaki na bala donc mingi bazaka ke bon na bala nakende kaka ntango akomi na ndako na ye asali tu mobali kende atikala femme sele ndenge bayokaka femme sele moto soki oza ye moko kozala na obie atikala na ye femme sele mpo aza na libertinage abimaka ndenge alingi ado asalaka o motema na elingi alingi kozala mwasi na kati ya ndako ya libala te kovanda na kati ya ndako ya libala na kimi ya libala baza nango te mama yango nabengi mpo nayebisa yo mama Eliane badivorce mingi bozomona oyo eza na bagarçon basufraka bagarçon oyo mpenza bakangaka motema alors mama nitu mpo nasilisa bino lisolo ntango nakomi kolinga copine na nga wana tokomi na copine tout le contraire na oyo mwasi nazalaki na kati ya ndako na balaki nakomi kovanda na copine mama Eliane nitu lelo oyo nde toyoba boye mama nitu copine wana nabali ye te toyoka copain copine ye kota atikalaki kifemme sele ekomeli ye ngai mpo makambo na biso mama Eliane nitu to na 2021 makambo na biso bana depuis 2019 nga na mwa mobali mama nakovandaka bongo te sasa mwa non nakovanda bongo te mpona nini alobi mama nitu fo tokata divorce na biso na mois de juillet nga mona yaboyaka divorce mais sikoyo na ndimi divorce nga moko nakomi sikoyo courrier ke na ndimi divorce to divorce naza so na posa libala te lokola na décide divorce to divorce mwasi akomi kobondela sikoyo ntango amoni ke nasi nazwi mpe mwasi mosusu mama nazwi mpe mwasi mosusu nakomi na ye mpe bien navandi mpe ko nakomi mpe alese nga okoki kovanda mpe bapara na nga te nazovanda na fi wana na tanda nayebi ke lobi nakozwa ndako na nga parce que nakendaka mosala nasalaka nakoki nga naloba jamais navanda na ndako ya mwasi mpo na systeme kaka dehors give me alone in my house mama systeme wana naboya na motema moko naboya systeme wana nalinga fo nazala na ndako na nga na mibali ya bagigolo te balingaka basi bahéberge bango non moi je ne fais pas partie de ces hommes gigolo non mama abi mama Eliane mwasi akomi kobondela ngai place na biso bino ke mwasi ya libala akomi kosenga koma ata 2 ans ya bureau tokomi place yango mwasi akomi kobondela lokola nga nazwi décision nalobi ke nga moko mpe nakomi courrier ke na ndimi divorce normalement toza na rendez-vous na mois de juillet mais nga nasi nakomi mpe courrier ke naza d'accord mpo na divorce yasengaki mama lelo akomi kolela akomi kobondela nga abi ese eloko te atokoza na mwasi nakoma ata 2e bureau nakomi mpe catégorique nga na boyi yango nde eloko eshoke nga tozali kino na kati ya ndako ozomona nga kaka bongo ozopesa nga respect te ondire olingi nga tomona nga pamba lelo oyo omoni nga na maboko ya mwasi mosusu tobalani na biso na ntima omoni nga na maboko ya mwasi mosusu na mobali nakovanda bongo te mama nakovanda bongo te bona 5 heures du matin nga nasufra na mandila 4 heures na 5 heures du matin mais non nakosufri bongo te na nanu jeune mama mwasi akomolela
abana mona famille nanga pamba bato surtout pamba qui connaît tout lelo moi ça zole la binanga atoko zala na mwasi wana atoko bala ye zwanga kaka ta deuxième bureau donc nandimi nazala nga ta deuxième bureau na yo zwanga nazala ta deuxième bureau zala kasi na mwasi na yo wana pourtant on a sali courrier ya divorce on attend nabiki na ndimi divorce yepe na tindeli ye avec accusé de réception et puis ngam na komi courrier te wuti penza pa avocat na tindi penza avocat penza komi na tribunal na yepe batindeli exemplaire à courrier moi ça komi koluka nga abiki aza ta deuxième bureau po na bina kozungisa motema nsima te na solo na ba parents na batunso na bi jamais makambo a faire vivre nga ye lisusu te akomi kosenga nga azala deuxième bureau mama tala sikoyo moto oyo aza na kati azalaki na ndako ya libala azalaki nanga ayeba ye kosalela nga te yango mama ele ya nitu naye koyebisa yo ke solola mingi na bamama bayebaka kodetecte bakaraktere ya bana na bango so na bana na kati ya ndako abi bana basi mingi baza bahypocrite bana mibali baza na hypocrite mpenza te so bakola chez les parents bana basi mingi chez les parents baza bahypocrite mosusu okomoni na kati ya ndako na bango abimaki alati pantalon okokroise ye na garde non alati mini jupe nzoka abimaki na ndako na bango ndenge wana te bamosusu na ndako na bango omona apesa face moko azala bacamarade te akenda kolala chez les amis te azalaka bien na ndako na bango mais ntango akoti ndako ya libala mama nitu mama na ngai ye amoi lokola azalaki na retard moko ya vie asa nini arécupéré yango wana mwana mobali moto azobisangaki mama nitu bana basi ebele bazobala te mpona bacomprendre libala bazosengage na mariage non bazobala mpo baza na besoin ya libertinage amona nakoma libre nakende pa mobali mpona kobanga mobali te baparent respect na obanga bango me na kobanga mobali te mobali olobi na lobi mobali olobi na lobi yango ozomona mabala mingi ya bajeune ezokufa mingi bazobala mpona bala mais awa na mutu na motema aza prépare te mpo aza na ndako ya libala ya bozomona ke bana basi mingi bacélibataire omoneka femme seule avec 2 enfants. Au côté la femme seule avec 2 enfants, 33 ans. Au côté la femme seule avec 3 enfants, 37 ans. Femme seule avec 2 enfants, 25 ans. Pour Nanine, elle n'a pas compris c'est quoi le mariage. Félicitations maman ningo teyaka. Malgré bazo comprendre te yo continue ka musala na yo teyaka. Maman na sina yo ka ba fille ba vandi bazo tele émission no balobi babi mais cette dame elle a raison. Makambo alobaka même si tout le monde a kakote la kao les mibali et tout mais non maman ni te la raison makambo alobaka nous les filles nous abusons aussi ngabe abi oui tout toi ba jeune tout cela entre nous on s'envoie les vidéos pour on fait les commentaires maman il y a nit ngabi papa na yo ki na kobeta lisolo na yo yo oza na kati ndako ya libala ba jeune bino ba jeune banda 30 ti likolo batankola nanga là-bas oh ba mama Alpha na chibno na mupanzi o mama Chantal Kile mupanzi mboke na mupanzi ana ba na ba jeune banda to baka banda 25 ans ti 40 ans pour moi muta 40 ans ozaleki nanga malgré za mama ya batu nyonso oza na 40 ans ozaleki nanga oza na 45 ans aleki nanga mais naza deuxième mama ato oza na 55 ans ato oza na 60 ans naza deuxième mama ya batu nyonso soko moni ko oza prêt ya kobala oza na posa ko bimanda kuna bino vandisa baparent ke baparent namoni na koli na kwaso vana na bino te naza na posa na kenda ndako nanga bo libere nga na kende bima kendo vanda yo moko soko mono za na posa kozala bula wa yo ozunda kuna okomi bula wa yo ovandi na yo yo moko mais ya kosala mascarade ke na bala na kenda ndako libala tango koma na ndako libala kuna ovandi muki obebisi obengani mobali po tikala yo moko bana basi ya bongo nde toza koboya na communauté boza kobongisa te boza kobebisa boza kobongisa te boza kobebisa baleki oyo baza koya na sima libala soko comprendre ngo te kosangage na yo te alors na kosenga na ba mama mingi vandisa mwana te ya libala eza nini ata koyoka te osalika devoir na yo soko akeye bebe yo bandi kotuna na yebisaka oboye te na ba te ke libala ezaka boye na yebisaka ke libala ezaka boye te otie devant fait accompli pour sa parent mais mingi na bino ba fille o bozo kende ko bala bozo divorcer pa pamba ko bebisa ba réputation ba parent na bino ko faire dépenser ba to ba mbongo na bango pour rien soko moni ko za posa ko vanda yo moko vandisa ba parent ba ko bomote ba parent na ko vanda suna bino te na mona zonda ko nangana kende ba biso wenda ki ambote na kasi pona lelo to suki awa
kobala te mpona kobala. Bala oyebi ke naza kobala, c'est pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Nde bavandaka na mobali. Ya babili bala ezali te lelo basalaka ngo mbangu te, kosala yango te mpona lata robe kitoko koleka ya moninga te. Le mariage ce n'est pas la robe blanche, c'est le comportement, c'est le caractère. Tant beaucoup de balé na kati ya ndako yo nde babengi mariage, oyo awuti na gauche awuti na droite. Vous avez besoin de beaucoup plus de conseils. Quand on a élé à Neto TV, tala ba émission ba conseils ezali ebele. Pona lelo to suki awa. Moi si ali boso babali légalement na miso ya nzambe, na miso ya famille, na miso ya l'état. Lelo abandi ko senga mobali azo ya ta deuxième bureau. Ya ezalaki ya yozola nango banda buti to. Ndesi ko place mobali ko sakana no. Anko yo moko sengi e ozaki lolendo omona mobali puntu pamba yo moko sengi ye okoma deuxième bureau makosakana no ngai papa sikoki deuxième baby mama jamais na kokozongele lisusu tenga na mbwate mbwanda azaka soki ali asanzi sima zongeli mama naza mbwate pona lelo to soki wana que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki, tata nzambe kalusa kumuna nzamba bibelishene bana betu. Bye bye.